basokolaka basi parce que baza ba spécialiste yana ban Emmanuel Lumbu guru muso Emmanuel Lumbu ayela ba sacerdoce bokoko ya ba juif aya nango donc cela veut dire basokolaka basi ya batu bolumbu tant ba ke sokola bolu même ba keroko ko ba asokola antiye moko apanze église ya prophète Dieu donné mungu likolo osokola antiye basika banga ba porter coup de plainte baza ba spécialiste tout que nena papa tant ba bandi ko lia kama so kabile pe ba mbongo azo PCP moi ba forme a jouer pena kabi a passer à bonde la pona couple la biso ba voyage tout ça passer à bonde a jouer pena confiance obi moi si soka a memi pasteur pas mobile na ye mobile ko na confiance ya moi si abi a vrai pasteur mbala moko pasteur siko bandi ko jouer na jeune na bango jour musuka la benga kama o oza ayeba ko règle déjà moi si akama ake musala abi kama yo za ono na ndanga bi na zo pe na photo solo la na yo bien kama bino problème était pas ça ya to solo na ekoti voilà akota na ba piste yango bino ba mama ba papa bokeba makamuna bino ndako okeko exposant pas passer nzoka yo ndo to fongoli passer piste yo mama mobimba oke no yebisa passer o mobali nanga sala échafaudage kuta kokaka soute na mbeto alemba mais passer osani je me solo ça mera ta aussi chaque jour motanga tanga l'homme prie d'envoie le mal de loin. Bana prier cuisine a prier bani ko boka ba mai na ma boka atuni kama est-ce que na ko kota na chambre te to na sa pe moi prier na moni minimum ba ke ozo masolo nyoso yo moko do bien ngo kama za ina confiance à passer à bi wen de Dieu nzoka wen ya Satan a koti na chambre a tete nzoka za ina biloko mo boye ba omoni biloko banganga bakanga kati avion pena na msambe to koti siango pena bien apanza libala koti siango pena bien basali ba prière bi bon kama ngana kei mais ndenge ezali il faut faire très attention tant que c'est verset biblique abi soki gauche et puis droite ça nini eyeba te iya kei nzoka be kama zo voyager lobi tant kama voyager lobi chita sima yeba muta voyager lelo chita sima pas moi si batu oyo nazo sabino omoni fimbu oyo Yesu abetaka batu na temple babungisaki ba pigeon ba mbongo Yesu abuka ba mesa la bango bino ba pasteur ale bosenge bino ba Paul Muanga bino nyonso groupe na bino ba Marcelo ba Blaise Manzambi ba Yvonne Castanoana fimbu wana nzamba zo Yesu zo beta bino bozo bungisa ba âme na bino bozo bungisa lola. L'homme prie d'envoie le mal de loin. Papa, yo que l'on va passer mbal na sala shabat soka ya lemba ko kate passer osane. Soka ze kobis. Te makambu kaka ya bino ya ndaku. C'est-à-dire ozo makambu kutu ya ndaku te makamba chambre. Ya chambre. Obetela ngo pasteur. Et pasteur mo kuta na match za zanani. Et kobis. On reste la pasteur pené à solo ya vrai que ayo que l'homme wa pe so conseil non mais pasteur a makobi ya makiona. Yo ka siko tanga ye na ndako kama a voyage ya koti nazo mona ndako suspect no ayesko makamnyoso kama betilaki asalini la prophétie net parole la connaissance yo nzamba talisinga mo sitanga ta mo salobi mubali pasteur oyo azape na nzamba solo pena na mona pasteur pasteur azomona toi alobi moi c'est pas fondou ya solo ngape moni na trisha alobi moi c'est pasteur abi allez passer aller bosenga bi voilà na côté na piste ayoki bongo albi photo ça la prière car même prière à sala na kama prière ba côté na chambre tala kaka boum abimisi ba maseke wana abi nzambe na zo nzambe atalsanga mobali no ba mboka kendaka na ba faire à sala ka simba mazaka putu ndenga zo zonga boy azoleka bana mibalo l'homme prie d'envoie le mal de loin. Sacrifice ba sengé pour moto et mata. Imaginez moi c'est yo kike baso leksa bana ne mibale. Bonjour. Donc ba plan la côté qui on a compétition on na kamana. A compétition on a sambetu. Si aurait pu moi c'est yeba ke makama molimo suka na molimo. Est-ce que makama molimo pigeon robin? Mais parce que déjà sur abimisi biloko na sambetu za lukuta parce que makambo ba professeur wa ndenga mo eza makama molimo. Donc on ngote mais ya abimisi sori eloko wana bukota ba kodia. Et comme makiona
yango basi bofongola mission moni passer à mission PC ezama kiona kondimate za bilongo benga ba jet d'esprit po akanga esprit na yo tanga bimise lokwa na la 6 mois sabi omoni na yebse ko mobali no nzamba taltinga pa kenda ka simba ba bilongo pona ba faire tala ba Rolls ba voiture atamula ngwa mine ndenga lata ka yebani monde te ba bwaka kena ba musicien minene tout ça azaka bien te na yebse ki omoni bilongo ebimi et puis na yebse nzamba taltinga ndenga zozonga boye bano ni bale fois sacrifier bango aleka bango ai moi ça bambadia bandi kolela moi ça bi papa on ça pena musala nzamba so toko sala ndeni ai moi si problème ai si moi si problème exact ndenge ezali awa il faut to ta la cérémonie L'homme prudent voit le mal de loin. azu moi oui bi bango banana spécial na osogola azu moi si akama asogole ko abi po longola botutu po bar po to po bilo. Imaginez papa moi ça bateau jour bandi ko sokola au monde déjà bolumbo moi c'est ce que mutala atikali bolumbo et puis on sokoli nini mais na obi tant to sokola bolimbisa nga bande parce que tant to ça l'émission faut to le ba avec tant to sokola moi ça sokola à cause de la paix eloko ne pas continuer le bozo nikati oui yo ko na sima po bina na nika pe po bien po salité za la tête pour questionner longo mais ce que tant yo continue moi ça bateau do sokola ye mais papa tout papa papi namba wana pasi so mongo de yokangai so mongo de yokangai écoute-moi na pesa na za mbongo te golo so na za na mbongo golo so na za na mbongo na lingwa kito na komso ko tu media ka depuis que si baba na batu na loenge oyo passe au sur le ndef mon frère na zo ça binous s'il te plaît Alain yoka benda Alain yoka hein mon frère yoka to filmer na yedi ka to filmer na yi na yedi ka to filmer na yi yo na hitso ke no parce que on filmer aussi ba pecho non pas golois ni ma oui ba oui na ndima ki asa ndima ça va kada ba golois ya sikoyo yo na pesi bino parole na bino na pesi bino parole 20 heures de couteau na yao yoka max 500 euros yoka s'il te plaît yoka non s'il te plaît tu yoka tu yoka et puis on va dans ma clarté maman m'a dit non pas de problème nai nazanga prête vraiment que comme que mobile na wazatie ce premier pour la cérémonie wana wanini parce que oza mwasi na biloko na basala ngoli boza mbala motuté a repète libaru wanini donc ça va bani et pasteur a inquiété bon la prière mon cérémonie dans tout somi bouteille ya vin na yewana bouteille moko ya vin na yewana na mélange ngo na ba mai na pesi ba sali ba déclaration ti mususu kozala ndambo komela tout ça ba déclarer to bondi na ba psom ti mususu ke o misukoli nzoto mobimba tout ngana ko poliso ka mwa ndambo ko la de la moko boeke ata soki ebilo mo za peut-être ou bien mais moi kilo tout bien robe de nuit et là mo ka ko permettre que et sur le plan nous s'appelle les restes on sukoli musu na ko so ndengo sukula ngonda ko musu ndengo sukula pana donc déclarer salami papa parce que pana surtout ana misala ya mabe ko sukoleza mingi na babutu na ba 3 heures du matin wana pona ba air wana za ba air oyo lala awa ngana olala soka ndenge yo sukola ewa ngana olala te ngana oyaka na bondeli pona yo parce que yo mto ko sala service wana ya kosukola bana ozo comprendre pour osala service wana po yo moko ozala makasi bani na ye na déclarer nasali ba service likolo na yo likolo ya nzoto ndo bondeli mpo na yo mpo na mwana wana kaka lipomu tosali sen wana bani donc mpe oyo li mpo basala yango sen wana nga na oya nango yo sombi kaka bouteille moko ya vin esili huile d'olive ya prière nga na oya nango après tobondeli nasali bacérémonie wana todéclare tosacralize ndako mobima wana et puis naoyebi soki oprépare bouteille ya vin rouge wana na mungwa baninga ntango kokie papi ke metolobela vie
Papi Gene, tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se Beni Kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pona kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est opérateur de Jaffa Koufou Filchman. Papi Gene tolobe la vie. C'est moi la moninga na yo. Nazalaka moninga na yo te. Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 mois, peintre, Washington leur pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Olai mon bonjour. Na Napoli. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, tolobe la vie. Papi Gene, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, Topesi Bino Mbote partout, beaucoup disposé encore battant de Rolanda Bisso Boye à travers tout le de la vie officielle. Merci de votre fidélité, Bandeko Bozalaka partout dans le monde. Nous vous partagez la émission, vous partagez un vous allez retour en force, nous qui a laissé partir mon peuple. Conception, c'est conception moko et c'est un courageux. Conception, c'est un bateau batala na misu. Au meki total na misu ozu makambo na yo. Donc ce pays a ba pasteur yango. Amen. Ezongi. Naza lelo encore na le prophète Ezekiel Mboukou. Yene bon mesana on nous présenter laisser partir mon peuple naie chaque semaine à moko. Amen, amen. Voilà, Washington. Il y a eu un Goana, Picho Pacho Soutali Konko na Norvège. Le grand Washi. Emile Bamba de Zurich. En tout cas, Didier, Jérémy Bamba Canada, Bandeko tout aux Arana Bino. Il paye des Gokao de London. Big up Nayo. Hein, Mananou. L'homme de la repentance totale. Boni. Ah, on va les cater. Prophète, bonjour. Papi Gene tolobe la vie, ngwash. Ngwash plus ngwash est égal à ngwash. Là c'est pour la lopo yo tala na miso. Ezande ngona papi. Toyo ki la ba mawate. Omoni Gene batwana balbaka Psalm 105. Psalm 105 lobby ne touchez pas moi, ne faites pas du mal à mes prophètes. Est-ce que makambo batwana ba osala loin de Dieu ko sala? Déjà un loin de Dieu qui wena ye ko batela ye asala mabete pour ba lobele mabete. Un loin de Dieu asala mabete. Batwana baza ba wa Satan. Donc ndenge zali baza ba loin de Dieu ba wa Satan. To ko yo ki la mama te ngai etange mosala nzamba tindanga pa batwana mona makamba osala albi yaka ko dénoncer bango. Donc ne tozali tozongi en force to banga bango lisusu te. Oh, mususu na ko répondre avant to kotana émission oh mususu apôtre Paul Mwanga. Paul Mwanga, o moni na zotalo. Paul Mwanga moni na zotalo na lobano. Na sali émission obengi bato, obengi ba maître, mo webi maître obengi mutu na maître 130 obengi.
bandeko no babengi benga ba intimidenga Paul Mwanga omoni ko nazolo banoko eza na pasteur na bino mona otanga kombo te po bandeko ne babenga bondeli na otanga kombo nete apportanga plainte a filmer pena nenga bimi na commissariat ça fait 2 ans on nangu babengi singa la commissariat te tilelo omoni moi c'est Macron Brigitte en plein ba na pouvoir journaliste mo kaloba ke no azaki mobali basali ebo ba porter bon est-ce que bakangi batwana ba quitter bango Paul Mwanga nazana makamu yo awa omoni nazana makamu no awa blanchiment d'argent ba makeli ba botcha na église ba blanchiment d'argent binions ba groupe la no Blaise Manzambi soko meki ndaku na koma mouchard na commissariat par la police na neves sur le bail na biso abi soka batwana ba meki yo prophète biso tozana ba preuve neves bino ba ficher na western yo likolo na bino nangina lo ba Paul Mwanga pona naza mukuse to kotana na vive émission omoni Lungonzo camarade no Lungonzo pasteur Lungonzo petit na biso abumbu malgré babana ba maka manzamba avant Lungonzo tito kunda ya kufa bolobana atena Lungonzo oyebi tina Lungonzo yo zeko ketonga Lungonzo ozoke critiquer Lungonzo za loba mabe pona Lungonzo omoni ke tout ce pays ici ba lelo komi kolela Lungonzo chantre kwa ya église akota koma kufa oyebi yango Lungonzo yo zeko panze sango no Lungonzo mélanger akezo biloka ba fudu bani tout ça Lungonzo ya alala pongi akufa okoma ko panza Lungonzo basango mede monsieur le maire yem tanya take na fela yem ta sombela etoarengo na tambula na lelo siko ya yo okomi kolela omoni ke tout ce pesiba Lungonzo na mabele sika zalio na soka zo yokanga yo Paul Mwanga botikali koloba na Lungonzo te parce que ozai ko panze basango yo ba sera ba bino ba Paul Mwanga so ba porter bino atengi beaucoup que ne ba prison bo bima na ba sera ba na église na Lungonzo bo wela na Lungonzo chantre moko bon église et binisa ba désordre mwana na saka na âge je crois na mwana 17 ans Paul Lungonzo akufa Lungonzo tikelanga masolo na nango masolo Lungonzo tikela tango za oyo kante obike nga za otamula Lungonzo pire petit na nga confiance na za otamula pasteur Lungonzo pe sonam akufa na ba mazara oyo yebian biso to yebian mais nani atikelanga nani Lungonzo atikelanga masolo no awa soko continuer na zoya na masolo ngo na pecho dernier avec sema soko meki soko tinda ba benga ngo continuer na zoya na masolo noa tangu Lungonzo mutakoya na église na kufa yo sepelaka tokome ko panza Lungonzo sango amoni biloko na simbi ake ku biloko avo Lungonzo njoka kenene États-Unis ake ba anti abeti batu yo pona Lungonzo akena simba biloko chantre akoya na église akota koma kufa osepela obeta maboko opanza Lungonzo samo bowela mwasi na Lungonzo chantre azako yemba pa Lungonzo ana azaye bino mo benga bango ba borna nga yopa komisa ke borna oui chantre église ko pour moi zo saka na chantre wana akoya kufa akota komo yebi chantre akoya Lungonzo yemo akela la pongi passer akela la pongi akufi webi te Lungonzo ko passer Lungonzo na le bouger baza ko miso Bercy asala moto pene pela akufa Lungonzo l'église tant pasteur chantre akoya akufi Lungonzo mo kalali akufi ba bien que ba continuer église bien que peut aller akoya pa akufi église pe panzana ti l'église à Lungonzo yona Lungonzo est égal à une personne. Ce que l'union ma belle Lungonzo que beta on pas battu, il y a yo monde que tout ce pays ici là. Au sekaka Lungonzo. Voilà. Continue ça. On continue absolument mission là biso. Naza makamuno Lungonzo tikela ngango. Naza nango belé. Laissez partir mon peuple. Alors toto ça l'émission mo récemment aussi quand même un feedback. Oui, na zu ba feedback ba bengi nga partout États-Unis, Angleterre ba prophète merci bino na gen bo manka biso. Tout ça c'est la vidéo quoi boy. Chaque dimanche babi na 11h ka place à téléfoot babi baba nota la sous téléfoot ya ba français. Ba tiaka YouTube kaka na 11 chaque dimanche na 11h tiaka la YouTube au monde a laissé partir mon peuple. Yango moni lelo wana zeka point entre parenthèses na ba menace so bande kwa ye Paul Mwanga batenga ba bengi ba 130 ba tebe fanda tala ndenge zali ya groupe dimanche oyo walo ateyaki fallait ba yelo kuna na ba 130 ba le ba obiki ngande naza derrière naza na ba maître poison ba maître belé naza na ba yuri kalenga naza ba maître ngando ba combattant tout oyo bazo telemela bino ba passer bo sama be baza derrière nga soki Paul Mwanga mekinanga naza makamulu na yo a Lungonzo lelo kutu wana na dossier to wana dossier msusu bon lelo fongo la biso lelo to wana dossier ya pasteur mo bokomo na ye Alain Bosenge azara na Belgique
Alain Bosengi. Alain Bosengi. Azara na Belgique. Un pasteur moko guru ibango baza bata ya nini ya franc-maçon ça ya bokoko ya France. Mais bango baza bata cabal juif, bata sacerdoce. Alain pasteur Alain Bosengi wana azalaki mwana ya Emmanuel Lumbu. Emmanuel Lumbu ayela ba sacerdoce o abebisa bato ayana bondoki bonganga na bonzambe. Abotama la famille Soloka amemi Soloka en église. Parce que Alain Bosengi wana pasteur Alain Bosengi à Belgique azali mwana Emmanuel Lumbu. Bango domaine na bango baza ba spécialiste en sorola basi na ba vin. Na ba vin rosé ba muscador. Sorola basi bolumbu ko basi abad. Moi c'est na longo bilamba. Mais bazala ba domination, ba bomi mabale belé. Lelo toza na point na ye likambo asala ndeko mo kama mvwa na ibite so yebi kama mvwa. L'océan. Comment voir, c'est un homme d'affaires congolais. Comment voir la personne de belé? Un homme d'affaires congolais. Le nom a eu qu'on dira comment on triche. Papa Sobo yogi li solo ndé qu'on a comment voir un garçon très bien parce que tu sali ba recherche. La sali ba recherche na ndé zalaga. C'est un babi, c'est un bon garçon. Garçon mo ga lo bagate muta ba te belé cool. Moi na mobali ba to aza homme d'affaires. Asala ba faire na par-ci par-là. Amema ebele mwana moko malamu na zo bano mwana mo malamu. Nani ayebi kama mvwa matamila. Ba wera ba tutu ba kofi tout le monde ba yeba kama mvwa ma. Ba to ba Hollande mission oyo. Ba logo ba leka kama mvwa ma ba bureau na logo ba dubu mbuku. Ba buya mayona ba opesa nga réseau ba bageno prophète wana vraiment aza mosala nzamba solo. Donc bref auto kenela li solo ngo kama mvwa ma azakana mwasi na ye sina hollandaise. Voilà, sina hollandaise. Bazali na bango na Hollande. Bafana Hollande kama mvwa makoma zali mutabela abino sina logolo zuno ba nationalité koto to kitala biso bela za mboka mo terrain mo binga na mesana terrain. Moi ça bat pandimi. No mama kama mvwa manamu na sina hollandaise ba na debana. Mais moi na moko akutaka ye bébé ye mutakolisa ye mais baye kobota susu mwana moko na sina hollandaise mais kama na mutema bo papa zalaka alinga kute batu aye ba pona ye bana na ye bana ni balea alors azui mama balingana ki mingi mwana na mama na sina hollandaise ayebani pona kama bayemba ye partout batu bayebi pona na kama mvwa yebi ko yebi kama so fani na egaza zalaka nango très bien alors ce kama ye na mwasi na ye na Belgique. Tant que Balongo Hollande ba Belgique. Balongo Hollande ba na Belgique. Hollande ni ba ya ba. Ende ba kitaka wi ka Belgique na Hollande soko suka nationalité bu oye Nobel ou bien Paris ou bien France. De bazala. Ba ye Belgique. Kama pe ba ofana na mwasi na ye très bien. Mais comment tellement c'est ça va faire na ye avoir javé migi par-ci par-là Sénégal, Hollande et pardon Maroc partout ba magamna sala kin tout ça. Kama avoyagera toujours atika pe mwasi ne nanda ou tranquille mais tant kama zongi akomo remarquer mwasi ermoro ake prier kama na yebeli o makamba ba prier roté okomo kende prier ndengani kama patala bi alosambo ya pe mabete il faut to sambela ngapende kama pe ninga zali aza pe biso nyoto tokola na ba catholique on a évité les loso akota na église rêver mais c'est si ka aza mona catholique nde tokola biso na catholique kama pa boyine prière tandimi prière. Siko mubali nyonso ndenge ezalaka alingi siko asala ba investigation ayebake mwasi nanga ataka lokolo esika nini mwasi nanga ataka lokolo esika nini asambelaka esika nini kama mbala mope pour trouver que mwasi ne asambelaka kota batoire na Belgique batu bayebi batoire kota batoire papa voilà ba côté wana pa ya pasteur moko Alain Bosengi alimba mope kama pe basali connaissance na pasteur wana tant basali connaissance na pasteur wana akoma pe ko ya kolia na ndako ya kama na mama na biso sina la hollandaise akoma ko ya bakomo yambe lokola pasteur respect ka ndenge bapesaka ba pasteur yango na zoyebisa bino ba papa boke bakoma pasteur ya mwasi na yo il faut ya kolia na ndako no aya koluka ni na ndako no na je pesa bino conseil je suis passé na milieu à passer bino ba papa ba bozo fongola basi na bino à porte bino moko koningaka te pasteur ya kolia na ndako no parce que ndako no e koma jouer na ye yo mto fongole papi gen obike moi c'est pasteur non azobanga ndako no na musika mais soko fongole porte akomi ko ya olia surtout yo voyage mais yo moko fongole porte papa boti kaberer wana ya kobengisa ba pasteur même ngai
obengisanga tena oliaka mpe na ndako na bino même na bafrère en crise basukaka na balabala soko ningo invité pasteur invité na restaurant boke bole na restaurant ata une fois na para eza un problème te yoko na papa makambo asomo ozali awa akomi koya kobengisa ye bazolia pasteur bosenge wana na kama mvwama mwana bato motema malamu bakomi olia na mama nina la hollandaise sina pardon hollandaise bakomi kolia bakomi kama pe akomi kokabela passer wana mbongo ermo paso pese pe ba forme passer pe tamusa koza na besoin ya course moi seul yango ba passer boke ba papa bazo zwa bino kaka boyi azui pe voiture na besoin ba course pe voiture na apesi ya tamusu ya voiture tikeli pe Mercedes na tambola wana kama si ko passer ay ko comprendre jalousie ekoti pourquoi jalousie ekoti parce que ye passer wana ale bosenge ye pasteur wana ale bosenge azali na mwasi na ye ya ndaku komone anino mwasi ya ale bosenge na ndaku mwasi na azali pena ndaku na libala na mwasi ye anino ye mwasi na lingi etalinga na mwasi muninga mais papa bato baza ba guru basimba bakisi na yebisa ko bango babimaka na ba femme mariée babima na ba femme mariée na bana bato baza ba 17 ans 18 ans atas amoni célibataire pour nani bakisi na bango mutetinda la bango po babenda ba ora ya mibali parce que passer on a niveau kene nango ke babenda ora ya kama mvwama mais comment on voit tellement ça grand esprit et puis comment on voit ma passe les verbe sorti moi souvent mon na réseau la bango za le société donc ba ça là bon il pour na yazo le garçon yo c'est un homme d'affaires à ça là bon ngasi ko fona ke tuna benda ora ninga pe na zwa na ko mape ko ça ba faire bango ba za bango batamise mais est-ce que pena un loin de Dieu normal a robi mala mwasa muninga mais sikoyo tellement tuni o question un loin de Dieu a robi mala mwasa muninga même papi gani yoko tutolo ba elimbi sanga ndinga mabeto za païen est-ce que robi mala mwasa muninga même ba païen ba bimana ba païen ndezala a rozwa célibataire na ye momo na nzela ba kutani azume un païen kuta robi mana femme mariée te mwasa muninga mais comment yo passer bobi menga ba loin de Dieu bobi mana ba sia ba sokola ka basi parce que baza ba spécialiste yana ba Emmanuel Lumbu guru muso Emmanuel Lumbu ayela ba sacerdoce bokoko ya ba juif aya nango donc cela veut dire ba sokola ka basi ya ba bolumbu tant ba ke sokola bolu même ba keroko ko ba asokola antiye moko apanze église ya prophète Dieu donné mungu likola osokola antiye basila banga ba porter coup de plainte baza ba spécialiste tout que na papa tant ba bandi ko lia kama so kabile pe ba mbongo azo PCP moi ba forme a jouer pena kabi a passer à bonde la pona couple la biso ba voyage tout ça passer à bonde a jouer pena confiance obi moi si soka a memi pasteur pas mobali na ye mobali on a confiance ya moi si abi a vrai pasteur mbala moko pasteur siko bandi ko jouer na jeune na bango jouer musuka la benga kama o oza ayeba ko règle déjà moi si akama ake musala abi kama yo za ono na ndanga bi na zo pe na photo solo la na yo bien kama bino problème ate pas ya to solo la ekotiseli voilà akota na ba piste yango bino ba mama ba papa bokeba makamuna bino ndako okeko exposant pas passer nzoka yo ndo to fongoli passer piste yo mama mobimba oke no yebisa passer o mobali nanga sala échafaudage kuta kokaka soute na mbeto alemba mais passer osani azui masolo ça mela tanga aussi chaque jour motanga tanga pasteur azui masolo bino ba mama bino mo ba papa ba guru na bozo fongola bango ba piste boko na bien poto na côté na continuer pena na côté na mozino mama bon lande mission bien be bo fongola ngo pena miso zo pena mai tia na soko mela fanta zo fanta tia la mesa mela malembe lande mission oyo ka mawa oyo ba guru o bazo détruire ba famille ba mabota ba lelo kama lelo bana ne mibale batikala laissez partir mon peuple bana ne mibale batikala likolo guru oyo pasteur ale boseng yoko papa siko tanga yogi bongo abengi abino oza wapi ono na ndako tout ça or ayebaki horaire mama ali kama yogi na ye pasteur yogi bongo ayepa kama tanga ayepa kama ka epse non nga nazo voyager lobi non nazo tanga ayepa kama bakomi na bafandi a expliquer kama mais ndenge nini abani kokota kama bakande bakota ba prison ayeba kama pe afongoli porte yoka kama pe rega sala afongoli porte ajuye mosala nzambe merci papa ajuye mosala nzambe za confiance kama afongoli porte abani ko fongola moi pasteur wana vina bango voilà parce que moi ça kama mvoa mapetan kama za ko voyager moi moke na sima
comment ndenge azoyoka bekoneta mwasi azotriche na triche mazali na bapreuve te mazoyoka beko bon nayebi pete so kama azakosala ezuwa so mpe masolo azobe bato mosusu bazalaka ndenge ovoyageaka bazofongola kama masolo mais preuve ezalaki te kama yoki bongo exposé passé tala na couple na biso eza boye vraiment faut pesa mwasi conseil tala bo pasteur ayoki bongo ayebisi kama omoni so opesi na gauche droite eyeba te donc afongoli kama déjà ke nde masolo tozololi fongola mwasi wana te obo kama nde ezali nazomona photo prier kobengana milimo mabe na ndako tusa akoti na chambre bana prier cuisine na prier bani kobwaka bamai na mwa bwaka atuni kama est-ce que nakokota na chambre te to nasala mpe mwa prier namoni milimo mabe yo moko lobi yango ke kama azali na confiance a pasteur abi wen de Dieu nzoka wen ya Satan akoti na chambre a tete nzoka azali na biloko moko boye omoni biloko banganga bakangaka te azwi yango mpena na msambeto akotisi yango mpena bien apanza libala akotisi yango mpena bien basali bapriere abi bon kama nga na kei mais ndenge ezali il faut faire très attention atangisi ye verset biblique abi soki gauche epesi droite esala nini eyeba te ye akei nzoka yabeyi kama azovoyage lobi tant kama voyage lobi shita nsima ye baka moto avoyage lelo shita nsima pa mwasi bato oyo nazoyebisa bino omoni fimbu oyo yesu abetaka bato na temple babungisaki bapigeon bambongo yesu abukaka bamesala bango bino bapaster ale bosenge bino Paul Mwanga bino nyonso groupe na bino Marcelo Blaise Manzambi Yvonne Castanuana Fimbu wana nzamba zo Yesu azo beta bino bozo bungisa âme na bino bozo bungisa lola yoka papa abengi siko maman Sina la hollandaise aye wana pa maman na biso vraiment beaucoup de respect malgré bakabwana kama maman abana basi abatu foti na bango te baza ba victime bino bomona ba passer banzambe banzambe te batu wana bobosana ba pare makamu na bino ya mabala oreboluka ba pare na ba marraine na bino bobetela ba masolo pesa bino conseil bino bokela papa yoki lo ba passer mbala nga sala shabat soka ya lembi akoka te passer osana soka ze kobis te makambu kaka ya bino ya ndaku c'est-à-dire ozo makambu kutu ya ndaku te makamba chambre obetela ngo pasteur et pasteur on peut écouter na match chance azana et kobis reste la pasteur pene à solo ya vrai que ayo que l'homme a pe so conseil non mais pasteur a makobi ya makiona yoka siko tanga ye na ndako kama a voyage ya koti nazo mona ndako suspect ayesko makamnyo so kama betelaki asalini la prophétie net parole la connaissance yo nzamba talisinga mosi tanga ta mosi alobi mobali pasteur oyo aza pena nzamba solo pena na mona passer bon pasteur azomona to alobi moi si pas fongolu ya solo ngape moni na trisha alobi moi c'est passer abi aller passer aller bo senga bi voilà na côté na piste ayoki bongo abi photo ça la prière car même prière à sala na kama prière ba côté na chambre tala kaka abimisi ba maseke wana abi nzambe nazo biso nzambe atalisanga mobali no mboka kendaka na bafere asalaka simba mazaka kutu ndenge azozonga boye azoleka bana mibalo aolekisa bango sacrifice basengi mpo moto emata imagine mwasi ayoki ke bazolekisa bana ne mibale bonjour donc ba plan la côté que akotisi yango na kamana akotisi yango na sambetu siko orepe mwasi ayebake makambo molimo esuka na molimo est-ce que makambo molimo pigeon robin mais pasteur déjà sur abimisi biloko na sambetu za lukuta parce que makambo ba professeur wandenga mo eza makambo molimo omona ngote mais ya abimisi soki eloko wana bukota ba kodia e comme makiona yango basi bofongola miso moni passer à mission PC eza makiona kondimate eza bilongo benga ba jet d'esprit pour akanga esprit na yo tanga bimise loko wana la 6 mois sabi omoni na yebse ko mobali no nzamba talsinga pa kenda ka simba ba biloko pona ba faire tala ba Rolls ba voiture atamula wa mine ndenga lataka yebani monde te ba bwaka kena ba musicien minene tout ça azaka bien te na yebse ki omoni biloko ebimi et puis na yebse nzamba talsinga ndenga zozonga boye bano ni balé fois sacrifier bango aleka bango ai moi ça bambadi abandi kolela moi ça bi papa on s'appelle musala nzamba solo to ko sala ndeni ai moi si problème ai si moi si problème exact ndenge ezali awa il faut to tala cérémonie azu moi obi bango banana especially na osogola azu moi si akama asokoleko abi po longola botutu po bar poto po blowa
imaginez papa moi ça ba toujours bandi ko sokola au monde déjà bolumbu moi ça c'est mutakala atikali bolumbu et puis voilà sokoli nini mais na obi tant to sokola bolimbisa nga bande parce que tant to ça l'émission faut to le ba avec tant to sokola moi ça sokola a cause la paix eloko ne pas continuer le bokazo nikati oui yoko na sima pe bina na nika pe pour bien pour salité za la tête pour questionner longo mais ce que tant yoko ti moi ça ba to sokola ye mais papa tout papa papi na mawana pasi ba passer ba kopesa ba tout moral mais le ba yena immoralité l'église ils ont détruit l'église de Dieu bobomi libal alebo senge un rebelle un gourou nous sommes sous la Belgique mikolo aye ba obenga révérend révérend Jansin Zambi atie mikolo Jansin Zambi Chibango prophète moko aouté Kinshasa asali ba dégâts na Kinshasa émission soit tozoyela yo prophète Jansin Zambi aza mikolo na Belgique aye asala ba dégâts na Facebook kolinga basa ba azita na 15 Facebook ko scroquer na kila kimaki parce que bimena moi ça colonel mbakuma olukse akimi azwa Jean comme les Jansin Zambi Mathieu Siko Chibango comme amoni Félix azui pouvoir ye pas comme Muluba bati Chibango un escroc akola na njili na âge à 10 ans déjà ba yebaki ndoki na njili imaginez ndoki comme pasteur bon so bani ko prophétiser yo tozo l'émission to continuer na kama aïe ce qu'on jouait j'ai aïe c'est peu moi si celui le bon à gauche et puis à droite ça nini et batté à soroli moi ça bat travailler non c'est bien travailler deux côtés mais papa quand on soroli moi ça bat bolumbo moni bolumbo c'est fini oui c'est pas mili moi bimana sani fona kota bango balo bagaga Elia matela ki mwana na boya tie mu pepe pour ngape fona komi Eli na matela nabi misango papa na soni na mawa il faut cotiser siko tant biloko ne salami ayoki bongo akei kama pa ye na voyage à zongi moi si pasteur wana ayebaka ba horaire ya moi si akama mvwa makoleka ye mo kutu mubali soki ba swani kama mvwa maswani na moi si na yeba discuter na 10h na 10h5 pasteur a beng mais ndeni mo nazo yana na calmer bino na oleka na poko donc soki ba swani na 10h5 na 10h12 pasteur ayebi ba mama est-ce que bino bobosa na ba paré quand on sale mariage paré na marraine et ça rapporte au moins ça un problème faut aller quoi marraine bino bino basi bo solo là papa peut choisir un programme faut aluka marin na marraine bino bo solo là so ba pour ça peut ça bino conseil ba obenga moi si na mbali boye ba parrain pe ba ye pe moi si na mbali ba pesi bino conseil ensemble mais si ko bino bo ça na ba parrain na ba marraine na bino ba passer nde bo comment na yo moi so que no bet la passer au monde ko ba règle na nga so na règle mais comment no bet la passer no masolo bongo na bino ba mama bino mo bombi komisi ba victime abuzo ba pa ba pasteur alors tant que ça le bon kama ye moi ça yo ki bon ka tant kama zo ya kaka donc couple ba kama et baby moto peli moi ça bika que garçon imagine so moi ça yo ki ozo lingo bo mabana na bota moi ça dit non ça c'est de moi sokolier déjà sokolier spirituel yo comment na finition pas ba sokolier déjà sous ba ngo ezani écoute tu sais tango so minguba sous ba non faut ba tielo matabi on a dit que c'est sokolier écoute tu sais Souba nango papa na pasi na matokolo ba on a télévision te bo comprendre émotion na nga donc cela veut dire batouana ba gourou il faut te dénoncer bango maman au monde quand il y a des faux dollars il y a des vrais dollars église non c'est sika o tia makoloté tala sika toujours peksa bino église mais tala et sika ni no tia lokolo zala na esprit à discernement des esprits siko tant kama ye bulu ye kotina na nini kama nzoka ye pe soka bulu ye kota bengi pasteur nzoka pasteur razo seka bango ça dit touche même pasteur a contrôlé bango de loin et de près pasteur a nazar de mois suivi na contrôle azar pe social suivi na contrôle donc azo ça la contrôle na suivi donc comment on est comme bandana comment ça le savoir au ben bandana na so wana tango kama o sa taper si motabi non moni bandoki bazala gentil ke ba oleko bana yepe kuna kama ce quoi il faut comprendre ce qui moi ça sombi chemise net ya fois somba mi balé pour moi si akama pe mutamireleti ayebi maaza na kudai so sombeli kama par exemple chemise X façon ba S parce que garçon aza mukaza moi mukuse aza mutamuke kama ce qu'on comprend mais to comment ba mapasa na ndako bended moi si so sombi chemise B chemise façon ba taille nanga asomi na taille pa oh ça c'est pour les pasteurs so ba lambi biloko pena bongisi pena no fo lelo elubutolia na pasteur kama bani ko remarquer que na moi si ça royinde mais eloko yaki ko sala manasuka oyebika nde to na ba problème ba séjour ba problème ba mikanda kama zena moi problème à séjour na Belgique ba yoki bongo ba tie na centre
tant batie na centre papa yeb sangelo ni salamai shita sima passer à lebo senge akoti na ndako akama mvwama atini mwasi na ye ni no so ni mwasi ne zana tanga mwa azepo ye passer bo senge wana azai pe na mwasi ne na ndako azai na mwasi ne na ndako mwasi a passer bo senge wana anino mwasi a passer bo senge anino bango nyonso entre balancer na ba Sina la hollandaise to balancer ba photo na ba image ezali otia ba image. Cela veut dire atiki mwasi na pourquoi tiki mwasi wana parce que mwasi wana soi-disant na yebi penate na comme na pointe na yeba so ba bote ba bana na mwasi yango sonene mais mwasi anga zali na dokiti. Alors siko Sina la hollandaise azaki hollandaise abifo na benda doki. Ozo comprendre tant kama siko Sina hollandaise tant kama siko akoti nini centre fermé garçon beti shita sima na pala kama mais que série mo pe ndenge na yogo no série mo ndire ba refouler pe ba kama tant bazo refouler ba allié shita sim tunanga ba voiture à kama ba Rolls ba Mercedes etika like akon mo pa mo konti donc pasteur pe na bien bombé a commis pe moi ça kama mo ba tonde ba sala ba vanti ou bien comme si moi ça la manane pasteur maman pasteur mais oui kasi po l'envoula yete l'envoula pena donc pena a comme si maman pasteur donc ba rôle sa kama ba ben sa kama na garde-robe bla ma kama tikala gi comment vraiment donc nyonso to wana donc na émission passe na mawa l'envoulage allez ayo yasuka tunanga tamso na ba question tuna yasuka abenda doki hollandaise parce que oyebiti nani abendi dok azaka otuna kama yo na mosi déjà si bobalana na mairie to wana tang bazaka bien kama pe ko fondler apisi non nan to balani te mo ba compte ta parce que ngana na docteur na ba problème à séjour na ngana na bongisa avant to ke balana na mairie nzoka ya zo boule donc à côté de la piste nous a bien moi sur fona benda doka lelo abenda dok pa moi si wana et beba pe moi c'est na sima na suka moi c'est ko comprendre boma libala na pour rien parce que zo mona passer na musika tant à côté na ndako obani ko vivre siko ko mobali comme papa omoni basi ko basala même 2 ans na mobali na ndako faut mettre la base sur la maboko na division to sala ba 23 ans na mwasi na ndako na pasi na bisengo to réglango ngana bien na za problème na mwasi na pourquoi na ke luka mutaliban na la betile lisolo vraiment na vume na luka par exemple neti maman nanga papa nanga ou bien parent nanga na marraine nanga na betile lisolo mais ngaku du pasteur na betra masolo nanga pa baninga nanga ba pasteur te ndako mais comment yo mama ya na église yo papa na église bobosa na ba parent na ba marraine le pasteur et comment masolo nyonso oyo ka mukongo passe pasteur na yoki mukongo passe bombela pona pasteur azo simba mukongo no mais ba mama bo sosola yango moni garçon wana tango at biloko kama tout etikali yaye garçon comme rouler na ba Rolls ba Benz kama akomisi mama pasteur mama na komi ko foot église tout ça asalié boya nyongi akimi siko mwasi na ndako akimi mwasi na ndako akoti pa kama tanga bendika dok ali abimisi manzaka pasteur ale bosenge abimisi manzaka mwasa kama mvo matali anga bakosa ngaya abengani garçon wana pasteur wana ele swana ale bosenga ngo mikolo akendaki swa sokola fille moko bakangi ye nazala ba fille ba video yango de balance yango akendaki pa sokola fille moko na 20 asokola na 20 nzoka fille wana yango moni omoni makambu nani pasteur wana ale bosenga sali mwasa kama mvwama normalement ba fille ba un esprit ego lekata ba fille esprit et lekata on dit matin nezali atielo wana pesa na ozela mbali nanga soka yo tofunu abeti pe shita sima pa mwasa mais mwasi wana bi yaka nsenga batwara bambanga na tatimia mwasi wana nzoka deja bengi mubali non nezali a chambre na bana bakota te na tozo kota ngaka na yo tout ça awo mema mwasi bon pour que no sokolai mwasi abengi ka type tant type ayeka buba kangi pasteur ale bosenge nezali ba otokanga ye au moins na 4 couples azoninga sokola basi aba donc voilà voilà pasteur bosenge makamba sala kama mvwama bino ba congolais maître Tchoura Mboma boluka ba maître Belgique baluka le bosenge wana parce que garçon wana mubali ya sœur wana mais ba betaki ale bosenge wana mabe ba vidéo ezali te siko nga question ngeza boya oyebi sœur na biso tan kombo asina hollandaise wana
Soko moni, dans la monaïe, na Maroc à l'époque, je crois que tant soit il banga peut souhaiter bon, de tout ça comme complet mais soko moni boyo sentir que non moi si mon charismatique. Oui, vous comprenez. Mais ça dit bah genre bah si mon à ta place au côté au retard les toy. Mais ce qu'on yo bah passer bah soit bon la facilité ndengini. Moi si moi ça na charisme pina mais passer là y a poser ni na simbi, a passer simba ndé. Bar poto. Bon yo ngasi ba na pam. Bar poto makayamanti. Makamba na ah la salle olem il bien que passe partout ils attendent ba païen ba tout ba tout ça ba païen tout ça passe partout mais ba passer ba comment on passe partout na habitude que ba passer à seul ba faux passer quand il y a des faux passeurs il y a des vrais passeurs ba comment la makamanti mais tu apportes au kero boum sous apporte au kero mais écoute basi yeka basi mabala donc à cause c'est la ba sernio c'est église on monaka abimisa mibali na ngo bandu ba comment ba makangu nayi c'est comment ça omoni na c'est non monare comment ça m'explique comment ndenga za azana orazan esprit le lo comment comme ça va faire na et azo progresser les derniers mois tu aurais na Paris à salagi mariage ma comment en Autriche à salagi grand mariage batbayaki parce que tant aux gens mutema malamu Dieu ne prend un jamais coupable prend jamais un coupable innocent comment c'est un innocent donc Nzambe jamais côté coupable il y a quand ça qui kama aux victimes nzoka imo bosengeli lo comme victime talande yeso comme bete fimbo ya temple bosengeli pas comme zo fimbo na temple abungisi amnaye abungisi lola parce que basimba bakisi parce que basimba bakisi aza mwana ya na onani comme le prophète onani prophète onani Emmanuel Lumbu aza mutakabal juif bango batwayeli ba sacerdoce ba doctrine ya 1 Timothée 1:4 le bina biso ba yeli biso doctrine 1 Timothée 4:1 ba yeli biso ba doctrine ba démon mutu baya na ba doctrine ba démon sacerdoce ko sokola ba sa ba mitakala eza ba Emmanuel Lumbu père et soki spirituel bango balobaka il y a pasteur wana ale boseng donc bref ndenge zali wana papa omoni garçon wana kerok apôtre na kerok na le lisolo na ye oyebike batebele ngana komé ko ba bruit série mo boké bani attaquer na fait la pas musicien mo bo munene na mboka na biso kaka misia bandal bino mo boyebi batawenge boyebi bango oyebike tam na yoki ba bruit na yoki yepe akomoni ata na fait la mutu mo boyemba pa ni pepe kale nazoyoka beko na une église ne pepe kale nazoyoka beko Yeba attaqué na fait là, quota président à 4x4. Yeba ni atana fait là, Pepe Calé. Na dit bon, comme na yoka beko na otala na. Obi question si to fana nda une, to mela, obi po ya mela Jack Daniel, whisky. Na pe serona za mela Enneken menatika, na mela soute. Akota ko bela système. Azalo balanga yo longwa fo kota na biloko ngala kota na whisky, mais tellement whisky na mutula ngaza makasti na okokate. Na za okota te mais azalo balanga yo fo kota. Obinisi pena la makasu o ezantamba ba melango na makasu soka zo niatango papa to komi siko ba 0-1 webike na jouer je na epsa menga pena nde na komi na nga deux fois nga komi na nga deux fois zo sima mikolo ba passer beli ba deux fois webike ba la ba makamte sim webina na epsa matanga komi deux fois omoni yo lelo okete folala Nzambe omona abina nga pena nga nazo tester a changer humeur nga pena komi na nga deux fois na yoka pena ba passer mikolo deux fois moto epela la réseau simba tout ça na koti na nga masolo parce que il y a ça lo bananga ke na somba ba kilt alinga koti nga masolo na mo pena mutu pena ko sengo sali ko baluku pena tali ya solo bo yo okenete le lobi ke fo faza tanga na tali nga pe na seki na tali tanga na seki na tali humeur échanger to fandika mo mukeka na fc bonga na tambole ya lobby na klaka porte na kenda siko yebsanga tanga lo balanga la alinga sala gani wozo pena ngana ze ko tese na yeba masolo na solo soki za nzambe omona nga nzambe na simba la bible na boko na kerok wana na tester ye na binga pe na komi na nga deux fois oyi pe na katala na bi oni yo lelo okende de folala o faza Aussi on a fait ça linga sala ngani. Donc cela veut dire ba papa milie makamanzambe ezai ya ko bebe ezai ya ko yinda. Papa, ngana obanga te mo benga na bino bo porter plainte bo sala. Makon ye yo mwasi na ye.
ba porter plainte ba sale opération est-ce que bakangi batwana mutu na bino mobo alobaka pasteur na bino azo laksa ko na commissariat azo filmer na que porter atindila nga plainte en 2 ans yango même la commissariat pamba bengsanga déjà na omoni na ba commissariat nyoswa l'état français a dit que l'église y a ba révérend ba ça ba désordre blanchiment d'argent moi j'ai un ami policier à tout langa mais ba mbongo offrande ba pesa ka bino ba mbongo ba semela ka bino botiaka ngo wapi na yebisi na bible ba passer musu ba bomba ngo na ba sambetu bolingi ba bando visiter ko ba sambetu na bino police financier bando la yo Paul Mwango lingi ba police financier bando la bino sam tout langa ka bundole sa ya ka tepwana te pwana ka bando sa ba salisi na nini na bosani na place na nini na bosani place ba salite na ba sal mo minene wana soko ye na okansa na kombo ngo kimi ba salisi se croisade mo munene obi ke mbongo nyonso ekota basaki ya bambongo ba héros ekota elo ni erreur ni na sala oronke no bomba ona basaba mbetu nde ba Blaise Manzambi ba bomba na basambetu ba blanchiment d'argent ya sali mbongo wana ke ko tiango siko na compte association na banque obi ke tanga ke na compte association tanga mbongo ezokota buba bloquer banque atindaki bana na ye bake notia babi me mbongo ebele bobino boya na ngwe witu vous savez pas droit ba bengi la police financière bloquer mbongo wala wale satanka ba signaler a changer billet avion bi le roi makamona ba repérer onte ba convoquer ba touté wale sa zo avion kima ti lelo ba bloquer mbongo wana dossier zali dossier wale sezali ngoni wale sa kima ya gate do yango bino so boke porter plainte boye ba ke bino moko ba dossier na bino ezali ya ba blanchiment d'argent ya ko scroquer ba immoralité bino ndo ba bo samba parce que biso to gene ko fournir obi gen na poto ba biso be église ba biso association siko bo biso bo association wana association to be la vie association to be la vie association même pe yango ba association église oka ba bi culturel na France et c'est église catholique na ba église protestant biso ba rêver ba biso ko ba association mais pour ba bi ka ke batona ba sambela ba nzambe na bango ba sala mabete mais tant ba découvrir que ba passer bourou ba komi blanchiment d'argent obi ke ba comment oteka pe ba drogue na l'église ba comment oteka ba drogue Blaise Manzambi ba teka ngo abe bisa musicien mo ndeko la biso bandono na otanga comme te pona respect parce que c'est un garçon très gentil mais ye mo ba beba kota na réseau ye pa ote bala mikolo moi si mususu ba comment oteka ba drogue garçon na regeda ba comment oteka diamba ba dossier nyonso na neves na neves omoni bato na ba Paul Mwanga ndengo yebisinga ka so ba meki ba Blaise Manzambi donc ba toujours même ba dossier na bango nyonso na commissariat mais yo Mwanga na pêche dernier avec ses mains so na salle émission tala le roi Marcelo Leka soko ye omoni passer lungonzu oya lala kufa camarade ye pas na masolo central azoyemba na église akoya kufa passer lungonzu lali akufi dia kazo continuer ka église bo dia ka koya kufa église panzana atikela nga masolo no belé na oya na ngukaka ba dernière avec moi ngenda osomba ngosuki na Israël kasi oui donc moi je suis victime oui donc encore Paul Mwanga apôtre Paul Mwanga akenda ka Israël parce que bazaka na Israël bazaka na nani mo babenga ka juif noir parce que moi Israël apesa bango ba mazara azaka na Egypte na Israël na Israël kuna na apesa bango masolo na Israël Mwanga tanga kena Israël wana zaki na Roni séminaire biso nyonso na ba kerok to ke na séminaire tant séminaire esili papa akoti biso na bureau nde bayamba ba passer papa bureau mosala nzambe moni bikeko ya ba ange tale belé na bureau na ba bougie ya rouge na bureau mosala nzambe ko za bon siko azoteka will donc shonga mukebo ya Israël oteka encore mais 120 € papa tala nde bato azowelela ngwa tant to koti na bureau siko ayoki bonga lubi na memi onction na pesa bino pe onction bino bo baninga ba kerok po bango ba batama solo ba weli onction et comme tout langa bino ngana na besoin huile donc il faut pesa nga mbongo na yeba kango so na bosa nta kabila nga 100 €. Apesa nga 100 €. Apesa nga komo kabila huile d'onction nga bi nga huile d'onction na kozwa ngote mais ba kerok bazwa huile d'onction kerok habite faut zonga zeka seulement ça service logo monte européen ba kerok badino bazwa ngo mais nga na boya Paul Mwanga wana yo Paul Mwanga oyebi na bureau makamu na yo na bureau na papa yo est-ce que bikeko boko tia bikeko ba ange na bureau tale belé na ba bougie rouge ba sambela na ba bougie rouge na tuna oui donc son sikoyo ba tekela ngo nini utilité na ngozani huile d'onction ya nini utilité huile d'onction na normalement eza biloko mo c'est biblique bible biso na Jacques je crois
Jacques 5 so toke na ni to ba 11 to kitina ba 15 babi soki mutaobe la robenga bancien boko que prier na huile bolwani huile d'onction eza biloko mo basala yango soki molimo sa ta révéler bino mais ko ma pratique te bango comme doctrine neti muanga huile d'onction okoloba na tam tout ça servir no huile d'onction so moko na magasin ya na to prier to te etik etilipe eza ka pona wa même mai bango siko ba muanga ke ndaka Israël a somba kuna ya papa te 120 euros tanga na roni délivrance ko talande bat ba osoma na bureau to ya ba pasteur ba kerok bazo wela on kerok ko ba rapport bazo wela ngo ngana bino ngana ozo undonction papa nganza ba benga nga ponanga ngana webso na âge à 17 ans to ke nozo akisi ya makasi pa nganga bengana nga abi yo bima oza mosala nzambe yo zo bebisa biloko nga bima nganga bengana na âge à 17 ans ndaka nganga donc je suis élu de Dieu. Yango baba qui les élus resteront d'être celui si cela est possible mais cela est impossible pour nabiso beli yango yo mwanga nengo zaliwana ke biso sala attention bien siko biloko ba ndozwa wana wa makasi yombo te 20 euros bosko sera tiango pas moi si so na moi si que moi c'est résister alors résister mais bato na ba tirer d'élite banga ka basi ba te bana ba tout ba mwanga nyonso c'est des tireurs d'élite papa moni basi na bango banda kuko soki ba fongoli minoko ba nikolo ba makama mibali na bango olela donc c'est ba ma passer ba mona basi na bango bundaka moi c'est kerok abundaka basi na bango nyonso ba pasteur mona ba Marcelo ba tutu wana basi na bango moi c'est kerok azaka il te sili kuna na couloir azobunda webi même pas mamolang l'église à mamolang bitumbe bima webi onde mona ni mais bika Nicolas biloko kotekati obi de kuna bateka bilo kasi temple Yesu abeta fimbo eza ba temple maman langi o Yesu abukaka na temple na pa maman langi ba yaka commerce ayepe na wana defeki nyonga nanga na to fofutana na ba toilette bitumba kilte za kuna ba ubunga pa maman langi oyoka masolongo de moi ça kero ka bundaka na bandi na ebite lelo soka bundaka te abundaka suste na ebite donc cela veut dire basi wana soki lelo bakomi ko fongola minoko mais oyoka ba secret bato mais batongo l'église ba ko salaka plein mais kasi on a dit bato ba yaka na l'église ba bandimite baza ba peuple boma Yesu tika Barabas boma Yesu tika Paul Mwanga boma Yesu tika nani baza ba peuple ba o Yesu akufela so ba yene l'église lokola terror ata sali 3 à 4 à 5 ans suka na nzambe fwa bimisaye misusu na ba bimite se nzambe na yokili ba mawata ba ko bima ba peuple ba païen na ba païen ko bana na bango ba penser tina se Kero quoi c'est un païen. Paul Mwango le lozo tinda bat babenga c'est un païen, un orgueilleux. Un païen na mona païen, un impudique. Oh. Mais oui, c'est un impudique. Non, c'est un impudique. Au moins Paul Mwango joue vidéo même la commissariat là que ça ba. C'est un impudique. Parce que quoi intimider, c'est pas pour plainte ni to banga bo. Est-ce que yene vous a promis pour le tanga kombo na tout. Alingana memanga na kisi muto wana. Et puis ngana ye to ça bon nabi makama molimo ezaka na ba preuve ka ba preuve ta bonga na zoloba nabi makama molimo ezaka na ba preuve ngana na zoloba preuve ngana lo soko balingi bato ebele bakota baba omoni ba nino babenga ngoni o nino pastorat na bino pastorat ya kopola ba païen bana pastorat na kokota pastorat te ba memeli batu oyo prophète Rifin Timba ba memeli bisu batu ba makelemba na église à Terog makelemba ezalaki bino mona pe église ba kesala makelemba ba memeli batu ba réseau ba pesa batu ba 100 000 bote ya délivrance mwanga kalaza hôtel o musume akoma banda kota réseau na koma ta délivrance mwanga kalaza hôtel ya délivrance azaka muta foi to yebaka na message à foi aboma ministère na yeb pona bikota kota alingi koyoka te Emmanuel Lumba ya akomi makamara Emmanuel Lumba amona Delis akomi kamara amona bilon manzam akomi alinga koyoka lelo bakoma otambola na prophète mona bosani so prophète moko moni na bosani komba prophète ango ekiminga na ozanga kombone bakoma te ya ba délivrance na prophète ango mingi bazala na ye prophète na batamazara c'est que église za ko beba église za ko beba ba memeli batu immoralité l'église yango moni lelo to pesa ba chura mboma raison ba combattant nyonso ba mettre poison ba na raison na bango parce que ndenge ba musicien ba bebisa ki bana batu lelo ba passer ba komi obebisa pe bana batu yo tindi mwana no l'église ba Paul Mukendi mwana no l'église za 14 ans o ka déjà passer à comment violer kola la mwana na yo sepela na tous les Paul Mwanga ce sont des bandits spirituels. Tindal sou batu babenganga
naebisi déjà ba maître nyonso naebisi déjà naebisi petit nanga Yuri Kalenga naebisi petit nanga Ngando naebisi Rex Kazadi naebisi ba maître nyonso Paul Mwanga soko meki turo ba maître ba bi bango ba ba okitolo déjà ko ba petit nanga mususu banga ba benga yo na petit bango bengi na mte voilà soko meki ko intimider nga ngande mutu turo na luka yo. Voilà, laissez partir mon peuple, tu comme la souka pour la. Ce que Monique dans zone belo mabe, toi na mboka doit que non porter plainte, au moins na plainte en ndenge au baluklo. Ba blanchiment d'argent, ba immoralité na bino osala. Yo seka lungonzo akufat. Au moins les cambrioleurs lungonzo yo pe woyé là yo. Continuez kaka. Pesa mbote tout si ça biso. Non na pesi mbote na bana nyonso ya tolo bela vie. Nzamba pambola bino, laissez partir mon peuple zongi en force. De retour en force to robanga bangol susté. Donc nous va porter ba plainte, nous soit porter plainte des ans ba bengi sa na commissariat. Macron va porter bona moi si plainte ba bengi azai mobali, ba sali après moi si ba quitter baton ba kina ba bolo côté. Donc cela veut dire laissez partir mon peuple zongi en force to robanga binoté. Nous avons des combattants, des boxeurs, ba 130 kilos, ba maître Ngando, ba maître Nani Yuri Kalenga, ba Rex Kazan, les grands combattants, baza derrière biso, balbi il faut te dénoncer ma bé bozo sale. Ceux qui bon meki déjà nabi 130 jours en bon ma déjà ba saisir ba mairie dans la préfecture hein. Ba no sa siko ba descendre pasteur moko utiki mbasale de balobi teke ba obunisa nzambe mais ba obunisa ba faux pasteur. Mutu lokola ngane ti par exemple ba combattant ba bige prophète Ézéchiel l'homme de repentance ba obundisa ngati ba oya pe l'église ngati mais ba koya na église na bino na ba Paul Mwanga bino tout ba twana nyonso bo mona bango. Donc cela veut dire na ngina lobela susu makambu ya obosane ko charib makamba association. Voilà. Aux association na biso la pierre rejetée. Tozo senga lisungi poto aider ba orphelin to aider ba sans papier awa na Kinshasa batu ribeza papier gana otiango tozaka na besoin 1 euro ya pamba biso to kota ba réseauté biso tozo sala nde kolo bino bana nzambe bo pambola biso ba homme d'affaires ba femme d'affaires ba païen sunga association po etinda biso pe to sunga ba orphelin to sunga ba sans papier muso bazana problème ya ba avocat ya banini ko ya ba ticket ya train banini to sunga bango tozaka na besoin 1 euro ba muso pe na monde bozo tia ba dire problème ya te ata 15 000 euros 20 000 euros c'est ba moyen tia rib papi bien na obimisana association et sunga même pe chaîne na biso to le bela vie association et sunga pourquoi pas tika te nzamba pambola yo muto tia misolono nzamba multiplier misolono fois 10 fois 100 fois 1000 jusqu'à l'infini tika te le boko na nzambe mono tango zo tia misolo na yo nzamba mono ndenga mona ki David albaki na David l'homme selon mon cœur femme selon mon cœur a protéger libota na kombo na Yesu amen. Voilà la suite au prochain restez connectés hein tozongi boye vraiment en tout cas mikolo tozana bino bo laisser partir mon peuple de retour ba pasteur boye la biso omoni laisser partir mon peuple c'est lui mon ami pasteur oyo alingi makambo oyo ba pratique bino bo sala te. Nous sommes de retour tolobe la vie. Mon frère Papi Ken oui bike masumu ekoma ebele na mokili oyo. Ah mon frère Jeff Fongue tokoma ko vivre Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe songeli susu Sodome et Gomorrhe songeli susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome et Gomorrhe songeli susu Sodome et Gomorrhe songeli susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele
totelisaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci. Akoya lokola moyibi, moto akoyeba te. Soki akuti yo na masumu kotikala ye. Elango oyo tika mabela na Yesu soki akuti yo na masumu kotikala ye. Elango oyo tika mabela na Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit ma peine de Konangai. Sodome Gomorrhe zongili susu, Sodome Gomorrhe zongili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama.